kolala kolamuka eza activité nzamba pambola nzamba zolokumu tosengaki mbela ya kosunga mpona bakamera nzamba zolokumu la kwanzila atindaki mbongo na ye tosombi kamera bomonaki yango deja ezali 499 livres, c'est-à-dire bobeta Samsung Galaxy caméra ezali 499 livres, c'est-à-dire 500 livres. Wana mutu moko alobi obeta ka nzembo na nga oteyaka malamu ngafuna soutenir yo yo kolela te. Donc etikali caméra so moko parce que tous ana ngomi balé pour ezala bien et sunga biso na lakisaki yango yango nazo filmer boyo ka son kitoko image kitoko makamba bien. Pe papa Piro ayi kotikelanga sous cadeau ya caméra te mais ya portable et ya kitoko sous son pasteur yo ozote ya samalamu en tout cas cadeau nanga yango donc portable tant vous encourager Moussa Nanzame na Osa malamu akopesa bino le meilleur de lui-même donc bato tout balakaki parce que zo senga biso siko photo zo aso nzete pour hotel Sango. Et donc, surtout, normalement, dépenses fallait tout ça, ils allaient à 750 livres. Donc, Nzamba Pambola, on se soutenir. Et Nzamba Zongsa. Là, quand on Nzamba Monayo, à Pambola, merci, na soutien na yo, pe misala na yo qui est liboso. Là, quand on dit la photo, à lobby, Nzamba la liboso a sémé par un pasteur. So a sémé par nanga parce que à moni musala nanga pe azoko croire nango. Merci mingi. Kola la kola mukeza activité. Le leza lundi, mukola liboso semaine, nazo kende ko solamino masolo ebele, mais loka liboso esengeli to kumisanzana. Mon côté ako kaninayo. Mon côté ako kaninayo. Solo mon côté ako kaninayo. Masia e mokote ako kaninayo. O marabu mokote ako kaninayo. O nganga mokote ako kaninayo. Solo mokote ako kaninayo. Masia e mokote o ako kaninayo. O nganga mokote ako kaninayo. Marabu mokote azalo kolayo. Solo mokote ako kaninayo. Masia e mokote ako kaninayo. O bobele yo Yahweh bobele yo. Solo bobele yo Yahweh bobele yo ye bobele yo Yahweh bobele yo Yahweh bobele yo Yahweh bobele yo. O mosusute Yesu mosusute solo mosusute Yesu mosusute 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 Yahweh 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 mosusute. Oh, only you, Jesus, only you. Almighty God, Jesus, only you. Only you, Jesus, only you. Oh, 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 kakange, fumu kakange. Oh, yankakave, fumu kakange. Oh, kakange, fumu kakange. Oh, yankakave, fumu yankakave. Oh, yankakave, fumu yankakave. Betu kele kakange, Yesu kakange.
kakange, kakange Yesu, kakange mfumu, kakange mfumu, kakange. O mosusute, Yesu mosusute, o solo mosusute, Yesu mosusute. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, devant toi. Il n'y a personne, après toi, il n'y aura personne. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui a créé l'univers depuis que tu as créé. Personne d'autre ne peut créer. Voilà pourquoi, quand tu as demandé à tes disciples de partir, parce que tu venais de chasser 72 disciples, Pierre a pris la parole et a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui es la vie, le chemin et la vérité. Jésus, tu es la vie, le chemin et la vérité. Devant toi, il n'y a personne. Après toi, il n'y aura personne. Tu es le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit, le Dieu qui se manifeste, qui s'élève. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. We know that you are only the big name. We know we must celebrate. We must celebrate the name of Jesus because you are everything for us. You are the creator. You are the mighty God. You give us everything we have. Nothing we have, we did not receive to you. Everything we get now, you give us to us. Why? We celebrate you. We celebrate you. We worship you. We say thank you to you for everything you've done for us, for our love, for our children, our life, for our parent life, for our until life. We say thank you to you because you are mighty God. We celebrate you. We bow before of you. We say thank you because you are mighty God. To pambolio, to netolio, to sanzolio poza nzambe malamu. Izana nzambe moko abatela katombola kalokola yote. Kumisama na yo, sanzola mana yo. Nalinga wemba nzembo mingi. Eringa na motema. Avana kota na sije alelo, a petit déjeuner alelo. Kindoki nakati ya communauté. Ndenge nini ko stopper bandoki nakati ya communauté. Ndenge nini ko yeba ke muto azwa na ndako na yo. Muto yobolia kane bomela kane a misala mabe. Kumbama na yo, Nzambe malamu kumbama na yo, basantu baembela kayo. Kumbama na yo, Nzambe na bomoi kumbama na yo, basantu baembela kayo. Kumbama na yo, Nzambe na nguya kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, Nzambe na bomoi kumbama na yo, basantu baembela ka. Kumbama na yo, yo Nzambe ya Kongo kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, o Nzambe na bomoi kumbama na yo, basantu baembela kayo. Kumbama na yo, yo mopesi na nyonso kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, o Nzambe na bomoi kumbama na yo, basantu baembela. O kumbama na yo, tofuka meli kombo na yo, kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, Nzambe na bomoi kumbama na yo, basantu baembela ka. Kumbama na yo, yo Yesu Masiya kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, o Yesu Nazareti kumbama na yo, basantu baembela. Azali na bomoi lelo libela, azali ndenge moko lelo lobilibela. Alobaki akozonga lelo libela, azali ndenge moko lelo libela. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu zonga, ekolo Yesu yaka,
ekolo Yesu zonga, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu zonga, ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Azwa lokumu, Yesu azwa lokumu na bomoi na biso. Azwa lokumu, tala Yesu azwa lokumu na bomoi na yo. Azwa lokumu, oh anetolama, Yesu anetolama na tongo ya lelo. Apesi pe manofele, anetolama, Yesu anetolama na tongo na lelo anetolama. Na kati ya Sentinelle TV, tokumisi Masia, toyembeli Masia, to celebre Yesu Kristu. Anetolama, Yesu anetolama na bomoyanga na yo. Anetola, oh azwa lokumu kunana ya Duisburg, epa mama Tabita. Anetolama anetolama, kolo anetolama na bomoyanga na yo. Anetola, certitude se Melanie se Fifi, Nzamba Ferose, Akumisa mananzela ya Sutugarte. Anetolama, Yesu anetolama na bomoyanga na yo. Anetola, oh na Frankfurt, Nzambe malamu etondi bandoki, moto ya Yesu ezikisa bango, baloka bana na Nzambe te. Anetolama, Yesu anetolama na bomoyanga na yo. Hakozo kuna na paribo keba, aseka etondi banchore, moto na Nzambe ezikisa nyonso. Akumisama na akumisama, Yesu akumisama na bomoyanga na yo. Akumis, oh nakobanga te, Yesu aponanga banda bomwana. Nakobanga te, Yesu alinganga banabo. Ndeko nanga kolenga te, Yesu abundela kayo butu na moi. Kobanga te, Yesu alinganga, to Yesu alinganga banabo mwana. Banda, o Yesu apona yo banabo mwana. O Yesu atambola kana yo butu na moi. O Yesu alingayo banabo mwana bana Yesu alingayo banabo mwana Ozana Yesu nanga na komisio Ozana Nzambe nanga na yembeli yo. Ozana Nzamba Sentinelle kitatomona. Ozana Nzambe nanga. O bana na biso na baboloko stalobo konkolo. Bimisa bango. Ozana Nembeli yo Ozana na kumisi. Bao balingi ko refule bango kolo stoppe bango bakende Kongo te. Ganama Ozana ngana embeli yo Solomo akumisi yo. Sentinelle TV embeli yo nkolo kita osala. O kita osala kita osala. Tokumisi Nzambe tonetolio to sanzolio. Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Celle de Liban, le soleil levant, la main est cachée, omniscient, omniprésent. Nzambe ni na bate la kasoki yote, Nzambe ni na la musaka na tongo bo soki yote, tolala ki kola muka ezabtidite, tola muki na santé malamu na pema no fele, toke na suicide poto zo pema, ba muso bazo pema na bonbon, mais biso ezali ya automatique to netolio to sanzolio. Journal elo zala Nzambe na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bible zoba Thessaloniciens azobisa Paul azobisa ba Thessaloniciens alobi puissance ya Satan ekoya na ba miracle na bando de la foi pona ko séduire même ba élu ba o ba ponani. Avant to kota na masolo na biso alelo toke notanga ngo mukanda na Nzambe makamunini mukanda na Nzambe ezali koloba. Alors Nzambe aleka na kozolo kumu po aza Nzambe mobateli motomboli monetoli aza Nzambe oyo atombola ka sanzolaka aza Nzambe azaka sima liloba na ye ye mtu apesi biso courage oyo
ye moto apamboli biso mpo na sepeli koyoka mbela tozalaki na posa ba caméra mibale moko ese frère na biso vraiment atie liboko na poche atindi 500 mpe na sombi yango mbala moko mpo apambolama etikali moko oyo wana ekozala moko na bano voyager nango parce que oyo eza bien eza YouTube makambo nyonso kaka le tosilisi ya mbala moko pa natindiki yango eke mbala moko donc ozomona eza biloko moko ezokute cher ezopermettre biso tosala mosala rapide tandis que baoyo ya minene toza nango aso tobi tofilme tobenga éditeur akotisi yango na ordinateur alambi yango parfois ebima alobi mais oyo ezali direct alors tozokende na mokanda na nzambe ndenge nalobi awa tozokende na kotanga mokanda ya Thessalonicien boyoka ndenge nini nzambe azorévele biso à travers Paul ndenge ni puissance ya monde des ténèbres ezotravailler ndenge ni puissance ya monde des ténèbres ezoya na bandako na biso ndenge ni puissance ya monde des ténèbres ezoya kobebisa misala ya biso toza na bango esika moko tozolia na bango me baza bomoko na biso te yango na esengeli totelemela bato oyo baza bato ya misala mabe baoyo baza kobundisa biso baoyo tozolia na bango komela na bango tozokanisa toza bomoko na bango nzoka bazalaka na biso te tositokabwana kala alors Paul azokoma na bathessaloniciens alobi eza na 2 Thessaloniciens 2 tobandi na 9 tina 15 nasi na tanga yango mingi 2 Thessaloniciens 2 banda na tobandi na 7 2 Thessaloniciens 2 banda na 7 ti na banda na 7 ti na totanga ti na 12 car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui les retient ait encore disparu. Et alors s'élèvera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie, l'enlèvement, l'avènement de cet impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire que avant Yeswaya Konyata Satan, Satan a déjà dans l'église, a déjà dans la communauté, a travaillé, mais a travaillé dans la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. A dans miracles. Des signes et des prodiges mensongers. Azoya na miracle, ba signes et ba prodiges mensongers. C'est-à-dire ba miracle, ba signes et ba prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. C'est-à-dire, Nzambe yemokaza na hauteur à makamozo ilabino. Pour beaucoup croire na Satan, beaucoup croire na lokuta, Nzambe yemoko atindeli bino puissance wana yegarement. Pour bozana bolingote, bolingi vérité te, boza bato injustice. Alors, batwana le bazoya na bandako na biso toyeba bango ndeni. Toyeba bango ndeni, pe bazo agir ndeni. Awa lelo l'église si na loba mais na lobi na communauté. Mutu nyonso oyo yebiye cousin na yo, ndeko na yo, bozane village moko bo utane Kinshasa, bo utane village, bo tamolane voyage pour mutu wana za voyage famille na yo. Moto peut-être bosane voyage moulayi ou bien bolongwene avion moko banda Kinshasa tina poto boyebani bokomi famille. Bosana histoire moulayi 8 heures du temps d'avion. Moto musu botangane une école primaire, bokolane akomi famille na. Moto musu boza ba voisin. So bovani jana ba voisin, une année 2 ans bokomi famille parce que so li kamweko elio avant ba famille no baya voisin boyeba. Mais so komoni mutu wana azoya na ndako na yo.
atiki ndako na yo aleki directement na cuisine parce que ngande na boy voisin na nga pembeni eza pasteur Eric vieux na nga encadreur na nga plus de 15 ans tozalani na Manchester A eza mokolo moko te na kokende malgré to mesana malgré na lala ke pa na ye tozalaka na ye na kokende na cuisine na ye na ke nofungola nzungu jamais soki na ana nzala na koyebisa maachanta na nzala maachanta la yelinga Marlène na nzala yelinga Jonathan yelanga lipa Op yelanga lipa Aaron yelanga lipa keke yela donc na koyebisa bana mais na ko se permettre te o poto mesana po na vanda na ndako oyo eza daba vie nanga na kota na cuisine na kino simba banzungu na kene na chambre na ye na kene ko bongisa mbetu tout bien aimé soko moni mutu o mesana na e camarade noni alongwe na salon directement na chambre no akosimba ba mbeto banini aza na mission spéciale surtout soki akiko bongisa mbetu na yo ayena esprit ya ko kabola divorce parce que na mbetu nde place libale salama mutu moko te aza na droit à part yo moko okelo bongisa mbetu na yo mais soko moni mutu alongwe kaka na salon boum na chambre na yo na garde robe akiko tala bilamba akiko tala nini il faut aza trop suspect yo mutu ko inviter na garde robe na yo mutu ko inviter na mbetu ba camarade na mona ngo mama bena na ba sœur na so église bayaka awa baby no chambre nene mama yaka na aider na laksa yo mama Clara ba drone zande na bi mama bena toke na laksa na tala ndenge yali mama bena inviter mama Clara ki no tala bien mama Clara ki na ndako mama bena ina ndako mama Clara abensi mama bena bi toke na chambre nanga mais atoza moi sa pasteur atoza moi sa ozana droite bovani na mutu na salon yo na paskata na chambre moninga non ko admettre loko wana te ako salo mabe azana droit aya ko veiller na kati ya garde robe na hote et c'est les boyeba ba sage ba o ba yembaka ba lobi bondoki e bandaka na jalousie bondoki e bandaka na likunya soki déjà mutu a salelo likunya po na voiture na yo po na ndako na yo po na mbetu na yo po na banzungu no oye ko landeza bondoki alors mutu moko te akosa yo azana droit te ya kokota na chambre na yo na ndako na yo sans autorisation na yo ko admetaka ngo te ko autorisaka mutu te bando ki ya communauté bazo travailler ndengwana okomona ya koti na cuisine na yo aye na nzungu afongoli akomo beta azo loba makambo lenga zo loba makambo azo lakela bino mabe azana droit ke no simba nzungu na hote azana droit ke no simba loko moko te na cuisine na yo na yebisa bino ke cuisine ya ndako bato eza lokola moteur ya ndako eza lokola intercession église o ezanga intercession eza église ezanga tina ndako nyonso tu soki satan soki ndoki alinga kota akokota na nzela cuisine po kuna biloko kolia ezali kuna makambo nyonso tu ezali bakenda ko envoûter biloko kolia ko autoriser n'importe qui akota na cuisine na hote ki camarade esukaka na salon na anglais babenga ngo living room donc place bato bavanda bedroom yali place bambeto ya na muto alalaka na chambre note akokota na chambre note à moins que yo invité même les bozo bengisa bato batiaka ba ciment bato batiaka ba peinture bato bayaka ko bongisa biloko na bandako keba luko yeba nani ozo bengisa aya kokota na chambre na yo aya ko bongisa mbetu aya ko tia peinture aya ko tia papier peinture et tout bandoki mingi oyo bazana kati ya communauté ako profiter na ko tia papier peint na ko tia abwakeli biloko boka lobi bokabwani kindoki mususu munene surtout so lingi mutu wana lingi envoûter yo kebala mutu nyonso to azokota na salle de bain na toilette na yo a flasher maïté mais asali grand besoin c'est-à-dire asali kaka asali o balobaka nzongo inene na kati ya wese a flasher te c'est-à-dire aye ko envoûter bino ndoki ou bien na tongo bolamuki boyo kuta grand kaka liboso ndako ba envoûter bino. Alors, mutu nyonso to azokota na ndako na yo ayoko kota na kati ya cuisine ou bien na kati ya wese abendi flash te ko yoke solité so aza camarade mobile na yo aza noko na yo camarade no tata mwasi na yo telemisa na kit loba papa otikeli ngali kama ko yoke solité loba likama munene za kuna ke no flasher mai
po yesu sinezali atikili kama wana po le yo kotalango bozwa envoûté bino abebisa bino comment ezas kozwa ngote ko eza accident o abosanaki yo so yo ke soni likamo ya tikeli wana ko créer ba problème na ndao